soki mwa oyo te ata bamwa elandi soki nafandi to nazotambola nazomona lokola nazoteya na matanga ya mama yango tolobi ete soki mowe akufi bezalaka na baréalité ebele makambo nyonso tu balobaka te mais oyo eza basigne ya komona ke nzambe abandaki kopesa mwa basigne. C'est ainsi que je me suis dit lokola nazalaki komona yango nakokisa mokano oyo ya nzambe. Amen. Tango nazomona yango naomona kola makanisi na ngai nazomona yango lokola eloko moko ekosalama plus tard parce que mutu moko ta kotikala na mokili oyo
Mais subitement, tout le monde maman tiki biso. Et c'est là où j'ai compris que Nzamba a été averti. Alléluia. Ok, donc comme si Nzamba n'est tout le monde n'a pas la lelo, Bible bien que la circonstance nous surtout comme ça colo. Bah témoin Jésus béni, n'a pas ça témoin j'ai mingi penate. Maman tiki biso brisque, mais na ça analyse il y a dernier temps na yeto ya makamto so na on a compris que Nzamba a mettre à temps per circonstance. Bible bina biso na Isaïe chapitre 55 verset 6 à 8 que makanisi ya Nzambe eza biso te. Ya biso pe batu eza Nzambe te. Ça dit muto aza makanisi na ye ndenge mama tiki biso bato bele bazo lela ake noki maladi mukie wana eza biso. Mais Nzambe azaki na makanisi oyo ya ye po na mama Hélène. Ya wana meki ko intitulé thème na biso ta déception parce que yo o ye na matanga mama Hélène Nzamba akoki mpe kolobela yo to akoki kobongisa quelque part eloko moko na bomoi na yo mama akufi toza dessus bato ebele kobana na nga moko na bato ebele mais nakolanda liloba Nzambe tozomona ke badéception mosusu ezopermettre biso tokutana na Nzambe yango nalobi ete ta déception peut être parfois le rendez-vous de Dieu. Souvent tozala dessus na bamakambo ebele na badomaine ebele na domaine ya mosala okotisaki badocument na yo oza dessus mpo bazwi yo te na domaine ya libala esimbi te oza dessus na domaine ya liwa motu bomesanaki na ye mingi bozalaki na ye bozalaki kolia na ye to azalaki yaya mama koko na yo azalaki être cher na yo atiki biso choc wana eza déception mais Bible ezolakisa biso ete déception mosusu ezalaka rendez-vous ya Nzambe c'est-à-dire oza dessus mpo yo oza mutu oza na makanisi na yo mais Nzambe mpe aza na makanisi oyo ya ye et déception oyo ozokutana nango peut-être nalobi teke déception nyonso tu eza rendez-vous ya kokutana na Nzambe mais badéception mosusu oyo tozokutana nango na bomoi na biso Nzambe azobongisa nzela mpo na yo. Alléluia. Bato ebele bazolela lemsomona azotala boye bazopesaka mpe pasi ya kolela mais ntango nafandi nakanisi nde message eye koya na mutu mpona obali te badéception mosusu ememaka biso tokutana na Nzambe. Ta déception peut être parfois un rendez-vous avec Dieu. Bible bien ete kolo Yesu oyo azalaki mutu malamu azobikisa bato azopesa bato biloko ya kolia azokangola bato mais un jour bakangi ye ntango baza kobeta ye bazomemena na nzela Getsemane bato baza kolela bamama baza kolela babi ete oyo aza mutu malamu mpona nini bosali ye boye ti bake babaki ye lekulusu bato bazalaki dessus mais ye moko ntango azalaki de son vivant azoloba nini soki bobuki temple oyo na 3 jours na kotonga yango Bible bi ete azali kolobela liwa na ye e tomoni na mikolo misato Yesu asekwi Bible ezolakisa biso ete liwa ya Yesu oyo bato balelaki oyo bato bayokaki motema pasi epesi biso lobiko soki Yesu akufaki te yo na nga tongai tobika te soki Yesu akufaki te yo na nga tongai tokangwama te soki Yesu akufaki te nga na yo tongai za justifie te tongai za toujours bato oyo tongai azala condamné il fallait Yesu akufa mais ntango Yesu azokende nzela Getsemane bato baza kolela bato baza kopasola babilamba na mama moko ayabi Yesu tozoyokola mawa kolo atali babi ngai nzeta mobeso bazosala nga boye bongo bino nzeta kokauka bolela mpo na bino mpe mpo na bana na bino donc ezala badéception mosusu eyaka na bavi na biso Nzambe oyo aza na likolo ayebiki azomemona nzela na mpo lobi nango okutana na ye mpo lobi nango asala likambo malamu yango wana conseil ezali ete ntango nyonso oyo kotutisama na déception to na likambo kozwa temps ya korefléchir kozala panike te kozala déçu te parce que déception ezobebisa bavi ya bato déception ezopesa batension déception ezopesa bacrise déception ezodéforme même vie ya bato omoni moto akoma komelamela masanga akoma kolangwalangwa akoma na vie moko dépassé c'est parce que azwa choc na vie na ye akoma déçu nzoka déception nyonso tu te memaka motu na mabe il y a des déceptions oyo Nzambe permettre ye na vie na yo mpo lobi nango emema yo na likambo mosusu ya malamu à condition que ozala toujours fidèle na nkolo. Alléluia. Deuxième exemple mpo tokende na kosukisa Bible bien ete toza na femme moko na Bible comme Ruth yango oloba attachement ou fidélité. Ruth mwana mwasi oyo azalaki moabite c'est-à-dire azalaki mopagano
Mais Bible bien te ba yeko bala ye na mobali moko machon famille israélite. Tango babala ki asepela ki libala zaka esengo. Moi moi ça sepela bien te na sur libala. Mais après quelques temps, Bible bien te papa Bokilo a couché. Déception. Fallait pas faire le papa Bokilo, fallait pas à l'assemblée, papa Bokilo a couché. Après quelques temps, c'est mec qui n'a a couché. Deuxième déception. Pas si la montée. Après quelques temps, Bible mon bali n'a a couché. Déception. Moi, ça n'a pas choc qui n'a vu. Mais comme moi, ça n'a pas fidélité, to attachement. Yango so la histoire wana ba bien témoin moi ça na kangama kina mama Bokilo Naomi ti mo suma Bokilo abinga ina komi dessus nzambe a frappé na humilié ngai na zongi na mboka na bino botika bobala moi ça na bité ngana ko kangama na yo na on a toujours na yo et bien bien te parce que Ruth a kangama kina Naomi ti ba zonga na mboka wana tango ba komi na mboka wana fallait ba racheter ye ba somba ye na libala na famille ya mobali wana mobali nga somba ye aboyi quatrième déception. Alléluia. Donc moi ça n'a pas réfléchir azali pas souffrir mais yeba kitenzani nzamba azali ko memaye et à la fin Dieu bien te le col azali fidèle azali moi ça azali ko banga nzambe Bible bien te les capots Bible bien te moi ça n'a yeko bala na mobali otobe kombo Boaz et yena Boaz baboti mwana wana yena yeko bota roi David papa na David aboti David ti ekiti ba yeko bota Yesu Christ. Alléluia. Donc Rita bimina lignée ya kolo Yesu mais pour Rita bimina lignée susu wanazo pesa témoignage na ngai na nzela ya mama Hélène biso to leta okola ye aza na série 40 biso na série 50 bongo bato bayebaki na komba mwana Popi presque na kitambo awa soko lobi komba mari bayebaki mais soki mwana Popi mwana mwasi wana ayaki mwana mwasi moko vraiment na quartier oyo aningisaki quartier wa nazokama kutu vie John ndenge abalaki ye donc tondimaki teke vie John akobala mwana Popi. En tout cas, bayange bakoyela ibele mais lokola nzambe aponaki ye yango wana pe papa John abalaki ye mais mama mwana Popi tovandaki ne mikolo ebele ye na nsima na kasai nga na sankuru kuna donc tosali mikolo ebele mais nayosenga nzambe apemisele na kimia elongo na libota mpe ezala na kimia bana mpe bazala na kimia bazala na boyokani malamu mpo biloko ya mokili ekabolaka bato lita tolini yango nde yango na sene mais eloko nazoloba ke nasepeli mingi na ndenge bandeko boye susu na quartier na biso na bato ya shaniki namoni bango awa nasepeli mingi merci beaucoup na bana ngiringiri merci. Alors peut-être papa Maboko oui là il est tout abotamaki na kombo ya Mena Hélène d'études de fête asalaki 4e de humanité pe asalaki kobotama le 25 juillet micro abotamaki le 25 juillet 1947 azalaki ménagère pe marié na papa John Takula pe na mariage wana basili kobota bana mitano donc 4 garçons na mwana mwasi moko mowe alisili kotika biso na date de 17 janvier 2020 tikete molimo na ye pe manakinya Mandoko Job de fleurs, accorde-toi. Je vois pas l'autre qui vient de... Tu as les frères, partez, frère.
Nzambe palingaka ba dépenses inutiles. Avant que la moto atimoli mabele azui asali forme ya moto. Lelo yo accomplissement ekokisami po ete mama azonga esika oyo yautaki. Bible lobi toutaki na mabele tokozonga na mabele. Lelo ezali ngala ya mama lobi ekozala ngala ya yo na ngai. Nzembo moko bayembelaka Nzambe alobaka swa koya kokamata baoya ye akofanda esika ya malamu. Na yango na kosenga ete ndeko moko yebi kotinda nzembo kitoko akoki kotinda nzembo na mongongo kitoko to eleve Nzambe na esika oyo basambelaka mpona bisambela te azali ya Nzambe. Esengeli ete esika oyo Nzambe atikala kobatela yango na banzelu na ye. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Alléluia. Langage na Biblia lobite mama na biso alali ya kufite alali aza kozela mokolo oyo ya lisekwa ya bayenge yango na kombo na Yesu otiki esika oyo nzoto ya mama na biso ya maboko na yo. Nzambe ebatela manangu na loboko na yo. Moini satana ayate au nom de Jésus-Christ.
incantation songolo pakala esalama na esika ote na kombo na Yesu Masiya. Nzambe oyo batikala na kimia, batikala na boboto. Seigneur, rendez-vous epesa mpo na mokolo yenga Nzambe, masolo nyonso ekosololama ezala na kimia na kombo na Yesu Masiya. Toyaki na elongo, tozali kozonga na elongo. Seigneur, obatela moko na biso, obatela libota Seigneur de gloire. De part ya maman Nzambe esala ete libota ezala lisusu très très fortement soudé na kombo na Yesu mosuni mpe mbateli malamu. Amen. Thank you.